Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Na mienzi mwasi kitoko, mwasi ya taille, mwasi moko ya forme, futur millionnaire. Wana penza luna mienzi bandeko balobi France na minito za ya koinda. France na minito ndo likambo Paris esali makambo makasi bandeko. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, naye lisusu na luna mienzi bandeko makamboza ya koinda. Balobi soki eindi einda kanango ka mabe. Soki penza einda kanango mabe makasi. Yango lelo ezaka luna na luna. Mikolo ezaka luna bandeko. Avant to banda mwa makambo na biso ya lilo, na osenga nanu na batu o nyonso tu, si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya batoli, chaîne moko ya ba conseil, chaîne moko ya ba analyse ya kitoko makasi, na osenga na bino bo s'abonner massivement, cliquez aussi sur la cloche de notification pour recevoir surtout les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez. Et que sala biso oyo tolobaka chaque jour tokos makasi. Comédienne na biso, star na biso, luna mienzi bandeko. Na utaki kutu osala émission na ye moko pona koyebisa bino ke non, luna mienzi asala ki na ye voyage na ye akendaki poto kandenge ezalaka, akendaki na ye poto pona ba vacances na ye po na ko se détendre. Makambo bandeko eza ya koinda tango ka luna akomi na Paris kandenge ezalaka luna lobi te kokota ka bo il faut na kanisa déjà ba photo bato nyonso ba yeba ke voyage nanga elekaki nango kitoko. Yango vraiment voyage na ye elekaki kitoko. En tout cas merci nanu na batu o nyonso tu batiaki luna mienzi na ba prière pour que makambo nyonso ekende nango kitoko. Wana tolobi merci ezalaka bongo. Donc ce bolingi vraiment comédienne na bino, en tout cas moi ba prière na bino pe esalaka nango kitoko mingi makasi. Na minute yo luna mienzi aza na Paris bandeko, déplace akendaki pona ba vacances na ye, akendaki ko se détendre kolekisa mwa mopepe kandenge ezalaka kozwa mwa mopepe ya akendaki penza kozwa mwa mopepe moko na système kaka bien. A travailler tellement mingi makasi bandeko, a travailler dur tala kaka, a travailler na chaîne na ye, a travailler pe epa ya Bellard babenga ye pe place mosusu. Donc travail ezalaki tellement ebele, abando boster dur yango asengaki mwa repos akende pe kopema mwa congé na ya lobite bakenda kaka bapemaka na bango kaka na système moko ya bien makasi. En tout cas kutu moto ali boso oya postaki ba photo na ye ezaki camarade na ye Grâce Luzolo azala camarade ya luna mienzi bandeko. Wana penza to yeba na biso azala na ye camarade na ye. Mosusu ata so yibo moni mwa ba makambo mwa ba photo mwa ba video to comprendre na biso ka ke bazana bango ba camarade. Ye kutu mutu penza jour yango nini luna mienzi ajo voyager wana Grâce Luzolo nde akendaki na ye kotika ye na makambo nyonso tu ndenge de salimaki. En tout cas Grâce azalaki wana. Grâce na luna bazala na bango ba pire camarade, bazala na bango bien, basololaka penza bien. Luna mienzi pona bandeko mosusu luna mienzi akola na famille yende mwana liboso, l'aîné de sa famille. Bino moko boyebi kaka soki mwasi aza l'aîné de la famille
azalaka pe na posa azala na mwa grand frère na ye zalaka bongo mutu moko ba bando partageaka mingi siko comme Luna pe na famille na ye yende mwana liboso azalaka na grand frère te aye kokuta na pe na Grâce Luzolo ki camarades wana en tout cas bakoma kineti yaya na leki soki Luna Mienzi aza na mwa problème omona bengi Grâce Luzolo boye omona pe Grâce Luzolo alobi te na ko assister yo na osunga yo comme neti jour à voyage na ye en tout cas Grâce Luzolo a se portaki na ye garant lobi te na kendo tika na nga Luna Mienzi na aéroport kandenge zalaka ay mata na ye avion akende na ye Paris akende na ye pour se détendre. C'est ainsi que Grâce Luzolo akendaki pour accompagner Luna Mienzi. Bien qu'il y a beaucoup de gens bazolo baki non ba photo yangoyo ba preuve yangoyo bolingo bolingo te biso toyaka pona ko pelisa moto te toyaka penza pona ko pelisa moto te mais toyaka na biso pona ko tia moi éclaircissement sur makambo selon ba dur ya Luna Mienzi aoloba na yeka que Grâce Luzolo azalaka nde pur camarade na ye a considéraka Grâce Luzolo comme son grand frère azwaka ye penza bongo ye na Grâce Luzolo ezalaka bazalaka na relation amoureuse te et yango maloba ya Luna Mienzi paka ndenge Bible yebisaka biso ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés wana toko pratiquer yango place nyonso to kendaka mutu oyo ayebaka surtout vérité na makambo na se ya moi ezalaka mukolo makambo na nzambe bango mibale nde bayebaka na bango bayebaka surtout vérité mais nous autres ici toyebaka na biso vérité te ka o mutu akoya abeteli biso lisole yango wana tokokanga ezala bongo sikoyo pona ba dur ya Luna Mienzi ye azoloba na ye kaka ke Grâce Luzolo azalaka nde ami na ye et puis a considéra Grâce Luzolo comme grand frère na ye biso pe tozwi ka wana yango akenda pe ko accompagner ye ti ndenge autaki akotaki plutôt Paris en tout cas aye ko kanisa ba photo mutu ali boso ko poster ba photo ezande Grâce Luzolo Grâce Luzolo nde mutu ali boso penza ko poster surtout na ba page na ye ya Facebook toyebi ke mutu nyonso surtout ba star na biso baza batu oyo balela ba buzz makasi balela ba buzz surtout ba oya ki jeune ba o basi ba koli moi muke ba bazui moi âge ba komi déjà dans les 40 ans bango penza bazala lisusu na ba makambo wana ki buzz te bango ezaka musala na bango et puis c'est fini mais ba jeune na biso ebele balinga buzz balingaka penza balobela bakombo na bango tala kaka baza ba jeune donc ezala moi bongo yango tomona ki Grâce Luzolo penza akendaki kotia ba message wana ezaki ke pour que batu baya koloba baya lisusu koloba Grâce Luzolo et Luna Mienzi mais biso toko oyo penza toloba na biso te biso tokandika maloba oyo Luna Mienzi alobaki ke ye na Grâce Luzolo relation amoureuse ezala nango te yango tokandi to considérer bango ka ndenge Luna Mienzi moko alobaki ke non biso na Grâce toza na biso ba ami yango maloba nde oyo biso tozokanga na minute oyo yango kaka totambola kanango baza na bango ba ami donc eza bongo Luna Mienzi bandeko aza na Paris na minute oyo donc azo se détendre pas possible azo se relaxer kuna pas possible azo zwa mwa mupepe na ye ya kitoko pe makasi bandeko pona musala nyonso efutaka musala penza nyonso bandeko efutaka yango to encourager ba jeune fille ya lelo botika babiloko wana que non moi c'est salaka te mobali nde asalaka te vie ya lelo bandeko ebongaka yo mwasi pe ozosala soki totali na batango akala bakoko na biso babota babala basi ebele kilikili pourquoi parce que basi wana balingai na bango kosala te bazaka basi ya ndako makambo nyonso efoka mobali nde asalaka sikoyo yango omona bakoko na biso bazalaki na bana kilikili omona mwasi ayebi ke nazalaka nga moko na bana na ngai nzoka
papa asi abala basi mosusu abota. Mais ya lelo mibali mosusu soki amoni mwasi azosala omona mobali akomi ata kubanga kozala infidèle. Pourquoi? Yebiki mwasi oyo soki a découvrir ke nazalaka infidèle tellement ke nalingaka ye mingi nalingaka ko perdre ye te. Omona natika ki infidélité nanga peut-être soki akanginga akoki koboya nga parce que déjà zozwaka soin na ye moko akoki kovanda pe na ndako na bana na ye azofutelaka ndako ye moko sans problème parce que azosala. Siko mibali mosusu baza ba infidèle lelo mingi ata likutu mwasi azosala na ye te. Mwasi avandeli ka téléphone na télécommande muke atie botia chaîne boye nalingi natala série moko boye. Siko kote mosusu mobala lobi nazana musala nzoka zana ina musala te. Azai pa ya mwasi mosusu ayebi ki ata soki mwasi lelo aye ko découvrir aokende wapi aotika la ka na ndako parce que azana makoki te aokende ko louer place na ye moko aotika la kaka. Yango ebele ya mibali lelo bakomi kindumba pas possible neti ya koloka. Ebele ya mibali lelo bakomi bongo ya yango to encourager bino basi bola mukaka. Batu neti ba Luna oyo, batu neti ba Baby la Donja, batu neti ba Davina Apwa, ba Princesse Ilunga, baza batu moko oyo lelo ibaye ko inspirer bino, baye ko inspirer vraiment jeunesse ya lelo. Ke bino pe bokoki kolamuka. Tala basiana. Tala lelo ba Priscille, Presley plutôt, oya jouaka na Bellard, mwana muke tana ba Junior wana, bana moko ya mike. Babandi ba carrière na bango na kibo mwana nyonso bazo préparaka déjà futur na bango. Il n'y a jamais eu de son métier bandeko ya mabe ezalaka nde koyiba ni wana nde penza mabe makasi. Mais soki ozosala na yo musala na yo bien netika baluna oyo ayebike nazo kende répétition nazo kende tournage wana penza musala na nanga. En tout cas baza bana moko baza basi moko ya ko encourager ka makasi bandeko nanga basi bolamuka boluka misala. Lelo soki tokomi komona bana mike neti ba reda wana bana mike bake kokota na makambo ya kidnapping bandeko eza pona nini? Pona kozanga misala po ebele ya bato aboyi na ye na kendo teka ta na ba shop aoboya na ye na kendo teka ta na ba restaurant na kendo sala plutôt ta na ba restaurant ba oboya musala wana na kokango te na kosala ngote. Mais muto e komona ba mbongo moko ya facilité moko bolobi na kotawa. Mais soki ozo sala ta wana kidnapping ekozala na ngote. Yango na loba chaque jour mosusu pona bandeko o ba mesana tellement ko finga ba comédien na biso je m'excuse boti kaka ko finga bango bandeko ba osala musala ya kitoko musala moko ya bien makasi. Alors totika ko fingaka tozala wana pona ko encourager ka bango baza bana mike lelo balamuki balobi te to kendo sala to encourager ka bango mingi makasi neti na minute oyo. Luna mienzi aza mwasi moko oyo lelo toye pe kandenga voyager bongo tomoni mwa ba message ya kitoko ke Luna kende na yo kendo dunda kendo ko se relaxer kendo zwa mwa mopepe moni ba message ya bongo esalaka mwa bien bandeko esalaka bien makasi. Ebele abatu toyebike ebele abatu basi basilekela Luna mienzi ka pona makambo ya Baby la Donja. En tout cas bandeko botika na bino kosilika ezalaka bongo. Donc toyebaka ke na monde oyo surtout ya ba théâtre monde ya kozala star. Donc ezalaka bongo monde ya kozala star bandeko. Surtout les jours où ba jouer ye Luna mienzi na grâce luzolo sur scène baza mwasi na mobale uzala somo tomona yango déjà 2 fois et pas la Bellard. Mais ezalaki penza te ezalaki penza te mais ezalaka bongo. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance ya muke kaka toningaki toyebisa bino ke Luna aza na Paris. Bye bye la famille et à la prochaine.